na paralyser nyonso yote na détruire nyonso yote dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est en forme. Naza vraiment en forme, pe nazala en forme. L'homme de Dieu, tous les affaires aux se passer na katia. Il y a la belle, il y a pasteur Mozmi, Bibomba musique. Et ça normal. Donc au muto asa na vie yango ndeza vie. Na koki ko lobanan boite fo na pesa na verset biblique. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Toté akadi et l'amour. Tango masumu zo gang zo mata, mabe zo mata bolingo ya bato beleki ekitaka. La belle. La belle ya musique bibomba bomba. Bibomba musique. Bibomba musique ezo bomba batala bato. Majabo ya pas qu'on proposer Teddy. Faut qu'on respecte contrat tant au signer c'est mon contrat. Tala frère, oui ba pasteur belé ba na tema mabe. Nzamba ko sunga to banda no nzamba ko sunga yo zaki makolozi mutuka. Nzamba ko sunga. To zalaki na nzamba ko sunga zaki célibataire au bali. Nzamba ko sunga. To zalaki no nzamba ko sunga, ozaki locataire osombi lopango. Nzamba ko sunga. To zalaki no nzamba ko sunga to bangi biso no ko mata ba taxi ko kene balemba. Nzamba sungi ozinzela ya Gilles Omati Pepo. Ok, ne va voyager aux ensemble au sunga. Moi, je à s'y prendre ma job. Qui va bien une église abimate. Ceux qui montent à sur l'église à sur un abattu. Tant to sala musala. Na prisonnier na yote. Na bomba musique. Là c'est bomba ba contrat bat. Contrat $20. Te dans moi si nae. Ana fiancé nae. Ana ba ndeko nae. $20 moins 0. Trina sur Trina. Ouais, moi ça me isimbi. Ah, l'homme de Dieu. Ouais, moi ça me isimbi. Tika teda ki no commerce na ndenge na ye. Sinon te ba ko selo japama. Nzamba pa molo frère, osali shamala. Nzamba pa molo. Sala, wa mo mbala. Bunda wana fwa malamu. Mungongo na ne big sibate bele. Aza mwana motote po akosangai. Abongwa ni pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi. Koleke mapapu, masope mafuta. Toko kesika na longo na nzambu oyo mabenga na makomi Efada, 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 thank you Fada. Barani nyonso toujours aux orali bakou ya kwanda biso. Na kacha chaîne na biso, il y a les Nazariens TV. Na cadre émission na bino table sainte, vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba. Il y a les Nazariens TV. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au PC. Je dis aussi un grand merci à Jérôme ma caméra. Pourquoi pas à Alain Kiakala pendant le Boko Yanzambi. Le lot table sainte Nazana Frère Talon. Tous les quatre plateau Oyo Yonde Torosoane par rapport. Il y a une révélation de ça, mais le lot, la carte table sainte, Frère Stallone, d'abord à faire Oyo, les autres circuits, la carte église Cité Bethel, la Siloé, dans la baie, il y a Pasteur Mozimbi.
bina na yo. Vandisaye. Assis son trône. Vandisaye, on y va. Assis sur son trône. Afandi. Assis sur son trône. Pardon. Assis sur son trône. Oh ya bison tambe. Assis sur son trône. Vandisaye. On y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Bafwa, Bachala, vitamine collée. Na ebicho et sali plaisir, na Philomène, mon frère, na business de Yombo. Pourquoi pas 3 fois boss, Jack pour depuis France. Na ebicho chaque et sali au plaisir. Moi aussi, la Jérès, on va la caméra pour terminer, invité dans la bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Dadi. Santé l'homme de Dieu. Santé vraiment qui m'a n'angola ensemble. On va battre le biso, azo bomba biso, azo ko batuji ko sa maman. Ok, moi gentil par rapport à tout nyons sur bazui les bakou ya Rolando en ce moment. Shalom peuple de Dieu, Zamba pambola bino bazui les bakou ya Rolando biso na kata chaîne na biso les Nazarene TV. Auto mesana toujours pour les cas, bon mon na chaîne koto mususte to saka awa. Zamba ba pambola bino pe na pesi mbote na mama Tiffany Sigazali na le grand caméraman Sigazali musala kitoko zo sala Zamba pambola. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va dire toute chose commence par la prière. Émission Béni soit le nom de l'Éternel à jamais. Je te loue, je te glorifie. Tu nous as accordé le souffle de vie, tu nous as protégés pendant tout le mois. Papa nana oya opesa ote mais na lobete tiketo oyo lo baba kati na biso ngo peto baba peuple de Dieu. Na paralyser nyonso yote na détruire nyonso yote dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé ce qui vient de l'Éternel. La prêchesse et le fait d'homme, mais ta parole reste éternellement. Na kombo na social. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu tout à sujet autour de la mkoyalelo. L'homme de Dieu en forme. Naza vraiment en forme. Penazala en forme. Très classe. Très classe. Et il est bien. Par la grâce de Dieu. Ok, merci vraiment Fast Talon. Tout côté na sujet autour de la mkoyalelo. L'homme de Dieu, tout ce que affaire aux se passer na Katia. Il y a la belle, il y a pasteur Mozmi, Bibomba musique. Les jeunes Teddy, les frères Teddy, à Oti Kolongwa. Dans la belle, il y a pasteur Mozmi. Mais Kolongwa, il y a frère Teddy à cette émission belé à lobby que le pasteur Mozmi chaque fin du mois faut travailler $20. Pasteur Mozmi a raté Babima. Il a évolué. Au moins, on a propos, il y a frère Teddy. À propos, il y a frère Teddy, bon, c'est normal. Oui, et là, nous sommes dans la vie, il faut se retrouver dans le monde. Donc, au monde, dans la vie, il y a des avis, il y a des papa, il y a des maman. Donc, on a des kati na yo. Donc, eloko nzamba tie kati na yo yango ne bosunga yo da onzamba tombolo ebaki yango pe ka nzambe bosunga mais nakoki ko loba nanu boete fo na pesa na verset biblique sur ngaka makomi to fongola Matthieu chapitre na biso 5 le verset 16 Bible sobete que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Et Seigneur, Ole na yo, engenga, tango nyonso liboso ya bato. Tango nyonso liboso ya bato, misala na yo.
evandeli na yo makambo na yo ya malamu emonana liboso ya batango nyonso nsima nango bato na batani bakumisa mpe batombola tato naza likolo bapropos oyo Teddy alobi à propos ya pasteur Moïse Mbie omoni toté ya kadi et l'amour hein. Mais nous les hommes, nous les pasteurs, tu as Pourquoi? Oui, les pasteurs, ils croient que bango ka nenzamba tina bango ba bénéficier, na bateau ba encadré. Bango kaka. Oui, Matthieu chapitre 24, le verset 12. Bible sol ba, lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour des plus grands nombre serait fadira. Omoni tango masumu zo gang zo mata mabe zo mata bolingo ya bato beleki ekitaka. Bible sur ba le plus grand commandement linga muninga ninga mo milingaka. Mais bato bazo milinga bango meme baninga balinga bango te. À propos Teddy a tenu concernant pasteur Moïse Mbie eza vraiment mabete. Oyebi Teddy aza mutu moko boy o nzamba ti talent. Hein? Oh Nzambe, Teddy aza lokola aza prédestiné. Ba prédestiné, ça veut dire a Eli. Avant Nzamba akela mukili, avec Teddy azala musana nga mena kata koye ya koyema. Dans Nzamba benga mwana mubalo aponayi. Hein? Apone poise ayembela a servi monde entier. Na belle voix pesai. Siko avant Teddy ayemba na kati Abel yango ya misiki label ya misiki bibomba misiki ezo bomba batala bato frère comment pourquoi na lobile bomba batala bato Majab eyaka ko proposer les Majab les soucis yokana Majab eyaka ko proposer Teddy pour akinde ko participer na concours wana Moïse Mbie la saini a kosi jeune yo a kioni habité ngana ko produit aweli sinini abimisi au lieu ko produit mutu obimisi mutu pas se retrouver au sinise mwana bato contrat faut qu'on respecter contrat, il faut qu'on respecte contrat tant au sinise mutu contrat ko yemba na église eza ngolo bate ko sa esclave en quatre église eza pension na ye eza désigne eza fonction na ye eza onzamba tikati na ye servi ye na ana famille akoza nga fiancé te ana bandeko oyebi biso ba auto sala kanzambe église évoluer te ba famille na biso balobaka on a loba no clair ba famille balobaka bato bakatisa ke nde tozaka proche ya pasteur moko ba tombo même bato ba cadre ne ba tombo mateko bato bakatisa lokola ba pasteur ba pesa biso ba mbongo te tala frère oyi ba pasteur belé ba na tellement mabe on a loba na yo ba on balingaka bango ba évoluer mais bano ba katisa ba évoluer te frère nzamba kosunga to bana no nzamba kosunga yo zaki makolozi mutuka nzamba kosunga tozalaki na nzamba kosunga zaki célibataire obali nzamba kosunga tozalaki no nzamba kosunga ozaki lokata osombi lopango nzamba kosunga tozalaki no nzamba kosunga to bangi biso no komata ba taxi ko kene balemba nzamba sungi ozinzela ya Gilles omati pepo okene ba voyage ozonga nzamba kosunga rien ne change na bato ba travail nzamba kosunga Teddy proposition ya Majab Moïse Mbie à s'y prendre Majab à produire Teddy tant à produire Teddy a matiti anoyem mais comment fait-il yo produire mwana bato nzembo so beta olingita ki beta asa la promotion concert abeta na concert moko te soki ba benge na église abimate soki muto asolo na église asolo na bato te tiens na yebiso clair omoni mutu nde to aboye tant to sala musala na prisonnier na yote donc tout ce qu'on a œuvre tout ça donc bien privé nanga hein ma monanga ndeo eloko to sala nga na yo kokota ngote parce que yo niveau ba keno les ma propos ya
il y a les frères Teddy c'est vrai ou le son et ça vrai mais la carte à compte tout le monde a pris papier si bon est-ce que bon les a $20 parce que ce total il paye bien un de gira ceux qui par exemple mutaye le contrat vos signants il faut tangati il faut tanga otangi au monique non ah té propos bien mambolobi la contrat où je suis d'accord là signé parce que on peut pas signer to signer maman tenga ngane ti bongala ye na ye moi a un contrat atangi ka contrat chaque fin du mois $20 la ndimi on ça veut dire que la ndima qui déjà ma mozala kacha contrat c'est comme si le frère te dit que le frère te dit atangi contrat te l'homme dédié ba pesa bango ba compter tamba compter ba pesa ka te dit moko parce que te dit azana kata la belle musique ata bomba musique na bomba musique na bibu bomba musique place yo bomba ba contrat bato oyebi ke dernièrement concert ba betaka na Gabon chef orchestre Mozimbi alunga oh yozala oh naloba no clair alunga parce que ana mama bien te fungwa makate na domaine na omoni ba pasteur ba koti ba premakuya ça veut dire ya sepela na ye mais bato ba pembe na ba sepela te di ba propos teni eza clair promotion album na orchestre ya Mozimbi mais mutayembi aneza Mozimbi était mutayembi aneza Teddy azana droit ya ko s'investir libanda azana droit ya ko sora na mutu contrat $20 Teddy na mwasi na ye ana fiancé na ye ana bandeko na ye $20 moins 0 on dit anima est-ce que contrat na point na bien eloko o eza lukuta abima kaka se mentir alunga na va normal alunga na va normal yana mamusa bombi neti nini oh na bien au moni batu wana basala ka mama boye ba petit ba souffrir parce que balanda banzela na bango oh on a ba clair obin bato yo ba faire souffrir ka bandeko parce que balanda banzela bango bakota oza monga facilité te okota ba condition ba monde ba premakuya ba monde ba chance okit balingani bato o bazana bango ya ba souffrir ta bango ba souffrir on attend le match 24 lorsqu'il n'était sera créé l'amour de plus grand homme se refroidira bolinga ba pasteur rebelle ça na ngoti ba pasteur a lelo e komi ya mam natali soti nzamba ko sunga nzamba frère sosola tango to bandaki no na la gomme to bana biso na la gomme okomi na soulier to bana biso no na ba pantalon ya tissé zanga taille yo comme na ba veste ta ya taille comme olata na commande mais bana o ya yoka ba souffrir siko akolinga ba souffrir parce que alanda nzela wana soki bazaki na bonne voix alinga alunga te a s'exprimer bien nzamba pambolo frère alunga na nema mabete oyebi ko bima ko dénoncer eloko eza bien te eza ko bebisa réputation muta signé kaka aloba makambo eza ke bebisa réputation ana na raison te frère total auto monoté total ba auto monoté total nde ba réalité yozo ba ke non bibomba musique bomba ba carrière ba tout ça il a certes trina so trina wa moi ça Mozimbi ah l'homme de Dieu wa moi ça Mozimbi yo kanga bango te moi ça Mozimbi ah ben preuve moi ça Mozimbi trina moi ça Mozimbi ba remé akute bima akute bima na bima lungwe boye tala oyebi eloko sala trina concert aussi le witi mais na trina na Jeanne na moi mobala na yemba magasi nana yemba makasi tout à ce clair nana yemba makasi na concert si oui nana yemba makasi pourquoi pas produire moi mbala na to ki nsuko likamu clair trina na concert si oui na Jeanne wana na yemba makasi Jeanne na banda concert tie bandeli ayemba makasi se retrouver mais azaba nzembo te l'homme de Dieu nzembo ya yembi na bia banzembo trida ayembi za banzembo Mozimbi muta pese banzembo wana pourquoi pas pesa api moi mbala pourquoi pas banzembo nyo so trina yemba eza Mozimbi pourquoi moi mbala na yemba travailler concert na makasi ta il faut que tant na lobeke bibomba bomba eza ko bomba ba carrière ba ya batu ceux qui t'aident ki naka na majabu ayeba ke petu alinga se retrouver yanga pakola mafuta ngulu mafuta ntaba da pa kundaye da role eza ki akunda
abomba ye donc ça le roi bomba abomba carrière moi mobala bato mais bible zo ba o nzamba tomboli mutuma oto bimisa car la parole fait chair et elle habite vous lilobane salan soto pe zo fana kat na biso Christ eza asfani na nzota tedi tika teda ki no commerce na ndenge na ye sinon te ba ko selo japama nzamba pa molo frère osali shamala nzamba pa molo sala wa mbala bunda wana fwa malamu mungongo na ne big sibate bele donc celle oh Amos 3:3 et zo ba des personnes ko tambola malamu to suba yoka te fani mbeli donc bango wana bangesa ba faire souffrir bana bango ba mata marambo ele kana beklise bele marambo mon ele kana beklise bele ceux qui bobani umuntu so bobani na mutu bakopakolo mafuta yoko kemba te tokozana talaka abali asombi lupang asomutuka ya za ko évoluer mais bana baza ko évoluer te tala parmi bato bakota ba lodge ba premacour ceux qui kaka ba évoluer kaka brr bana na bango ba souffraka eza mambele kaka non na cité bete na église belé siko balingi bana ba évoluer te batuana ba premacour ya na bana bakenda kaka bakenda kaka toyeba nzeta malamu na bombo na bamboma na yango. Merci vraiment l'homme de Dieu. Conseil nous pesa na Teddy, conseil nous pesa na pasteur Moïse Mbi. Conseil nous pesa na Teddy si réellement mambo lobé eza vrai nga on a pesa conseil qui n'est yo qui nous ça la carrière musique parce qu'on a une belle voix on a voix moi malamu en plus partout le lot partout na ba fête ata na Congo monde entier les obeta eza nzembo yemba mon inspiration bonzambe donc on a différent na Trina banzemba yemba Mozimbi mutapese parce que ça moi c'est na ya pese banzemba yosiko na zolo ba clair yosiko salanzela na yo kende nzamba pambola apambola okosala sur de bonnes choses oko échouer ceux qui bango bakasa ki carrière ne zakuna carrière ne wuti panzambe parce que dans za nango wuti panzambe o ezata na yo émerger nzamba pambola yo nzele za malamu pasteur Mozimbi eza dignité ya kofina bana au travailler na bango eza dignité tango za ko évoluer comment fait et parfait ça longwa alonga azaka mabe batebele balongo bazaka mabe conseil obeta na Gabon bo panzana kana chef d'orchestre likolo makama mbongo bazaka bana mabe fungwama mbongo malamu balia yango na bato mbongo malamu balia yango na bato oya mabe balinga kolia na bato te avant kolia na bato na condition donc fungwama bote ya biso amour to mona amour yango te bote ya biso amour to mona amour yango te tikata muta yembe pesa opportunité akeno kosala nzela na ye yo futa mutu $20 par mois asona bato na église te wana pene za din église na za yo te église ba Tanzania nzambi na mutu atina bato na baya petambo oya tosungana ka na église tanto ya mama oni mate frère Kemba tosungana ka na église donc ya babike kubasadi langa kubadilanga babisika mutu osala bisika mutu olia donc hôtel lo bananza nzamba pambola ka bino biso ba otolanda bino apambola biso te rien yango mona ka bango balinga bango ba émerger to bandaki na lipapa lelo komi na sulenga na tika na lipapa to bandaki locataire lelo yo komi na lopanga na tika locataire to bandaki na célibataire yo balinga na tika lika célibataire to bandaki ko souffrir yo okota balimatation na tika kana malewa to bandaki na batisa minene yo komi na batisa taille ba veste taille ngaka ka batisi gambela bendanga na ba yaya ya quartier sunga leki na donc donc yo zo mata bana pe ba mata Isaac apambwama Jacob apambwama Joseph apambwama Liniana ne suba pas bapambwama nzamba apambola. OK, merci vraiment l'homme de Dieu to comme na suba numéro contact eza plus 243 84 71 75 368 plus 243 84 71 75 368 ozana problème malade wana likambezo tungisa ozana poto benganga na kolandora ba prière et okomona loboko na nzambe apambola bino. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Daddy Mokoya. Un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokoya. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Aza mwana moto te po akosa ngai
abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien.